Le 7 juin 2024, gare centrale ya Karine Mokonze Bandi. Na Kacha studio. Tu connais le plateau TV, tu vois la même de la Chine. Maman, maman. Coral a fait pas Quelle la qualité d'image? Professionnel, il va dire. Encore même de la Chine, pas non au au domaine là. te bombela ngai. Tiens, elle m'a comme un élément monsieur. Oui, on va faire ça. Binga moi c'est numérique. Ah, Kito ils a TVT. Attends, vraiment moi c'est succès néglige. On dit abîmer le cola américain. Gloire de like. On même débat chaka crayon. Talat. Débat chaka crayon matza ngole cola fresh. Ça tolo tolo. La tola. Moi c'est d'ailleurs que encadrement la famille. Niveau la dignité. Voyant. Arrêtez. Pour la ma sœur. Et puis qui Ah, au célici c'est quoi? Mais ngamu na osala émission te maman. Hein? Maman, à tous à trop excité. Tu as la émission, hein? Ah. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au Sombi Accessoires, au Sombi Produits de beauté, au Sombi Crème, na Komboya, Papa Robolide, au Kozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, number 1. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pandeko ndenge na koloba le 7 juin 2024 studio ya Karine Mokonzi gare de midi et bando fonctionner avec impact, beauté, les images couleurs bien choisies. Au Tali Studio, au Kwei Kambaki, Kao. Ndenge bomoni mama na biso, wana tuba sentiment de lobisye bongo. Ako loba ya trotongo midi poko, atondi na sengo. Atondi na sentiment ye sengo. Ai, na mituni. Soki Rafini Tumba Zalaki, Madame Angelica Zalaki, Flore Makinisa Zalaki, elingo zala bien, bamona œuvre ya la baronne. Bongona tala, sentiment nini balinge bazana. Mais lokola bazate molimo na bango epema na kimia. Kote pe bazali soki bamoni bango moko bayebi ndenge bako réagir. Wani ya monde mosusu. Kasi na monde o biso tozali awa totikali nanu. En tout cas, bato bazwi choc bazali. Choc. Choc ezwa bazozo. Choc.
choc izwa bangoni ya choc. Choc ye choc. Choc izwa ba amia lukuta choc. Choc pe jiba mit. Bakoloba pe na minute. En tout cas, le baron a sali félicitations. Muteme ya kopanza na nga. Ga papa robota unataraki yango. En tout cas, émotion yesengo. Ya bakasi ezalaki te. Nalobi kaka. Gloire à Dieu. Parce que banda janvier ndenge la baronne alobaki na 2024 na bandeli kaka boy studio zobanda babiloko toza prête tokoma na janvier nakomitungisa na nga te me kosolola kaka na bachinois. La baronne tokomi déjà janvier. Ndenge nini garde midi obanda semaine wana kanse ekobanda papa robo omonaki yango omonaki na biro na ye batia pe nini na tamutamu voyage tamutamu ye pa koma mosika loka bana la baronne akoyamba mutaliboso tartaruga ninja twakoyamba fere bandeko nalaki tranquille na mois de janvier mais ntango tokomi mois de mars nalaki desite kasi namonaki mois de la femme la baronne asali rien. Aodemarango penza solo. Toa kute na mikakatano. Toa lembi na ibolembu. Toa moni yango eleki minene, eleki kilo. Ante tata unaozoba keske senga moko. Mena libanda fona kalme bato baobenganga. Bato to solo na WhatsApp. Bango fona pia bango raison mosusu. Ate ekosala mabuza la calme. La baronne azana rieta ata bozomona zokola bongo. Ata bozomona na nzoto akomi deja zo mwana 4 ans. Maka bébé na la koksi des ante. Alukobota na liboso. La baronne misale belé. La Maison Blanche, il y a pas chinoise, c'est Silagi. Mais bon, et gros sila. O ya kinite, o tonginda kunayo, na notie couleur te, o lebe sili bokoti. A o kokotia couleur o sili sibilogoto. Mais tant mo sofa ko monter cuisine. So ba monter ki be cuisine mabe. Donc, o faut bon ça après trop occupé. Tala besquize, on dirait que ce là dans la baronne. Nyo soana, pona calme ba misos. Mengai nana ko kalmenga. Mutala gite. Alors, bandeko, natala na mois de juin. Après avoir kosala, même jour père, na sali vidéo moko ya direct, na tchaki titre ya Maison Blanche. Entre-temps na kata 30 ans nazolia nazomituna studio pekutu na ya nanu te nga mpe nazosemisawa mpona kolobela makambo ndako ya Karine. Ntango sikoyo nazongi na ndako natala notification bwaki na fina boy o. Nalobi bana parke batie image moko na sima to ndenge
me ntango namoni mpe bakosimba mesa natali na bi wow balali mwa Karine balali tokobana na nani so tokobana na jazz na Emilio te Emilio ye penzako Panyamulenge perdu en Grèce, atterri en Allemagne, pris la fuite jusqu'en Belgique, se retrouve en France. Yewana. Emilio. Na basuki na yewana chaka. Yale trioma Jesse. Alali. Bango batali boso na tali. Grâce mbis na kotalele nini. Na kotalele nini. Ane eloko mosusu te. Eloko mosusu te. Eloko ya susu te. Kaka nde fo basimba bien. Na migeni ema na fauteuil rouge bayambaka ye. Basimbe bien. Na ya wile toka. Pamba te akolimwa. Atala sima te akoma mungwa alimwe. To sukali ndenge moko. La baronne Karine Mokonzi maman d'Henrietta de Jésus. Ma fils, kobomba mate, yona taliote. Kobomba manote, zala calme. Lukate suis toi, soko kiposa olela. Kobosa na pete, moko pesa yabula. Pamela Shekola, kobanga te, yona taliote. Amu d'équipe nationale, non? Alors, Nataliote. Yo amut nabiso. Wadol. Yo pokoleka, baoyamba. Kobanga note. Oza invité. Baoyamba. La baronne oyamba. Zala calme. Aïe. La otanga bakombo nyoso te. Mama Pasteur Yvette Kalombo. Baoyamba. En direct à Kin. Baoyamba tiao. Atatanya mabedi. Ndenge moko. Bandeko. Yango bomoni émotion direct. Yesengo makasi. Naki nangoke. Naka ne émotion ya. Wow. Balali. Bala moko na otala ba diversaire. De tango sepele yate. Tango sekande. Ba diversaire. Wana ni nazuita. En tout cas nazui penza tampo na koseka. Bato studio wana. Wana penzako bakoma kobenga bango soki ya Saint-Denis. Basa ya Saint-Denis te. Basala yango na Saint-Denis. Me basa ba Saint-Denis bango. Po bokanza baza mokonzi na bango Saint-Denis te. Basalelaka nde kuna na Île-de-France na Saint-Denis. Obiaka na wapi na Paris na Strasbourg Saint-Denis te na Bali na Île-de-France. Bandeko la baronne pe abeta mbala moko 4 émissions, 5 émissions. Bandeko la corps magie, cerveau magie, mi a temope azali. En Europe, en France. Na tele qui est à TikTok, bato ba filmer na iba sinape. Donc, équipe à la baronne, équipe à Makas.
ya somme. Donc, tant que tu as félicité la baronne, tu as félicité l'équipe. Eh, ma papa mi a temo, ma papa FMI, na bana membre, na équipe technique, oui. Na ba collaborateur, oui. Et puis, ba auto, ba pesa ba publicité na bango na batakin. Na bata poto, bo continuer. Mais boye bake. Numéro 1, yewana installé tout. Bo wele la, pour place, et comme appelle mon cœur, et comme en émission, moussous bacheyo, émission moussous bachete. Mais tant que y a les bosso, na paquet na par mois, y a bien. Tope simbala moko ya année. Tope wana pesa ya jour, na ebite. Wana fo otuna la baronne. Ton manager ya la baronne. Ana manager, oui. Ape na bureau. La baronne na bureau. Bon, baron de ma téléphone, mais pour le moment, vous serez direct. Tarif, il est bien. On sentit dans mon penzo bimisi mbongwa, mozo makam. Et à teke bambongo mogo yazara, tete. Ba contrat pas mika ba 3 mois. Yomo kanisa bien. Et bongi ba contrat milai. La lobi na ote. Yopo goya noa. Tartaruga ninja. Hakim, prince de Lausanne. Mikolo nena osepela kubwaka. Hakim, prince de Lausanne. Et salanga bien. Genre. Bon, bandeko. Dimanche, le 9 juin 2024, bateau tout baliba, Congo belge, boba belge, bokende ko voter Shadai Mobutu, Koka Mobutu, mwana ya Congolo Mobutu, Saddam Hussein. Bokende ko voter na Congo te. Na Congo, tanguna ne kokite. Bokende ko voter le 9 dans lobby. Juin, élection oezoleka na Belgique. Bokende kaka ko renseigner pona mutu moko. Shadai Mobutu. La kansa boyoki bien. Awosala pona communauté pe pona Belgique mobimba. Pana e couleur ezate mazawana penza pona kotia miso mingi na makambo basalaka te pona communauté. En tout cas bozanga te. Ga papa robo na suki siawa ngai Mobutu na wanga na ete na tika ete donc famille Mobutu pe na kotika te. Bino pe botika te ali véritable mokonzi au roi d'Afrique. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la bataille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amélange. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.